Bah, Moutakoufine, la famille d'ailleurs, avec contribution, moi je dirais c'est faux. Je dirais c'est faux. Pourquoi? Parce que moi j'ai des témoignages. Pour maman, Oyo Asala Yangotekara pour Moutakoufine, mais pendant son vivant, et Asunga, mais dans la Bible peut-être gauche et pessi, droite et batté. Si c'est pour citer quelques témoignages pour maman Olive Lembe Kabila, d'abord, nous avons encore un dossier, il y a des comédiens que Azo Sonkatan Bakoufi. Prenons l'exemple. Peut-être parmi de témoignages, je parlerai d'abord Kakana quand il y a des comédiens, des balobi que maman Azo Songasuki Moutakufi, moi je dirais c'est faux. Pourquoi? L'autre fois, Tozaki Nakingakati. Parlons de nous, hein, biso ba comédien. Ezaki Kaya Bandeko na biso, Otobengi na Kombo ya météo. Et avec papa Dadi Dikambala, que son âme repose en paix, Bazala qui est malade. Au bisogno sorti, tout ça la route, on a route d'ensemble, que Kokindeti na Kingakati, tu vois que Bazo souffrir. Mais après Kingakati, Ngai Moko, déjà na Kingakati, tant que sali que Bayambi Biso Tozozonga, je étais comme un témoin vivant. Yakomona que maman a pesa corps que une somme et pesama à chacun yabartiste wana. Pour dire, Bapesa, papa météo, mbongo, pour que à se soigner, Bapesa, papa Dadi Dikambala, le fait, mbongo, pour à se soigner, mais tant que Bapesa bango mbongo, est-ce que Baloba na télévision que Tozobe la maman Sungi Biso n'a condamné bangote? Mais je parle seulement parce que Bozomona, c'est comme si maman a yekaka tangu, je parle n'endeko Dadi Ndenga Koufi, que Baloba ke tangu Koufi nde ayeko sunga. Non, 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 non. Il y avait déjà une contribution avant même. Oh, que naïbité ceux qui est salamandengeni ni soit qui est pas hôpital là je sais pas, mais pour dire que ceux qui assisteront à ceux qui Moutakufi, en tout cas c'est faux. Et alors je vais parler maintenant de moi-même parce que Nazali Pena ba bon souvenir, je vais dire pour ma maman. Oh etikana motema. C'est par là lorsque on a que Azali maman de cœur, Aza maman de cœur. Je crois que je le parle comme ça à la télé. Dieu m'a tant parlé, je le parle vraiment ouvertement. Moi, ma petite soeur a ça l'accident Yamakasi. Na 24. Je crois que Bandeko Baïbi accident sama na Bandal Baïbi. Batnyo so bakufa. Ba publier ngoti na ba réseaux sociaux. Je crois que bana Bandal Baïbi liso na zo beta. On a perdu même ba vieux na biso bazala na Bandal parce que ils avaient na catch mogo taxi comme to bengara catch et ça l'accident kutana na jeep. Batunyo so bakufa mais ezala na petite sœur nanga je crois que bomona même na écran na ba télé réalité musuna sala oyo abima yemoko survivante ma sœur son zo betali solo lelo mais peut-être akatala bakatelo boko na lokolo. Pourquoi? Parce que c'était très grave mokili lobela même pour un accident on a oyo ko sala mezaika ko activer ba soin na ye ngai natika ko mona maman lifté. Oui, na mon livre dans le sens qu'on parlait étant que comédien, azolinga soutenir biso. Mais na kaya petite sœur dans ce cas où Lukete na trouvé bagi maman et les qui n'ont tala kaza n'ont tala boui boui. Mais et comme la maman wana na matoi. Atunanga elo côté. Aluka pete aye besalama kindenge nini. Mais maman Olive na motema na ya malamu. Asala le nécessaire que na okena peut-être na kenon kaka d'une manière que na voilé activa basoin ya petite sœur nanga et puis abandé qu'on est non lokola mwana oye a bota mais atikala même pour mon na petite sœur nanga aye billetté mais tellement que les qui a Pierrot a sali accident grave batu bakufi azana urgence na kankokolo je ba docteur kankokolo bayebi dossier et s'activa tellement vite d'une manière que même bon on attend la famille nanga na ebité so ino koni nga te ka lupangu na epo ba soigner leki nanga même ta tante nanga moko na yebité motema wana na yebité. Imaginez-vous tolongoli petite sœur na kankokolo toke na ye ti nangali ma sainteur. Vous savez comment ça coûte lié na bopito à lilo soza na mbongo te na baka ya bongo. Est-ce que malade à revivre c'était pas facile. Nazulu kanaye banalobi ngana sali maman nini poison selanga boy. Et puis j'avais compris que il y avait une activation. Il y a maman Olive Lembe et le nazo betali solo boy ma petite sœur elle est debout azongela musala bakate loboko te
makoloté, elle est normale. Plus vite même maman, azo sala, azo ebisa même ba proche na ye que balandelaka ya petite sœur, azo tuna baita na ye tous. En tout cas, ezelokoyo peut-être etikana na motema pour la vie. Parce qu'aujourd'hui je pourrais plairer ma sœur. Donc ce sont des témoignages. Troisième, je sais pas. Tout me qu'on peut réfléchir. Ngaina bino. Tant bolobi que maman asungara soki mutu akufi ne aye ko intervenir to aye na contribution. Ce qu'on a ka elle kinanga ya petite sœur. O e salamaki asungiye tango akufi to asali eloko yo ekoki kozongisanga un espoir parce que moi j'étais déjà désespéré de perdre ma sœur, mais ma sœur elle est en vie, elle est maintenant debout. Boye bisanga. Troisièmement, je parlais personnel, hein? Parce que au Ebi na Afrique, je parle na Kinshasa, c'est pas facile. Sorozana mbongo te peut-être pour plutôt qu'on en a battu musu te qui a tangité, bolobi qui a tangité, et ça peut-être pour la volonté naï, peut-être ba moyen financier, parce que ngai naza victime, ngai na tangi classe, mais et comme qui na moment moko na kata classe, même ba collègue nanga ina ba ebi, misumano balanga peut-être pourquoi Maxime au kati classe, bandé ko yebate ba raison, mais j'avais des raisons parce que ngai Maxime, j'avais pas de moyens pour que ngai na futa na université na continue ba classe na ebi ke bandeko bolingara piro tanga lubaka tanga joueur ba piro, il s'exprime quand même un peu bien. Je parle pas seulement pour la langue, mais la façon de réfléchir aussi c'est important. Pour classe eza connaissance ya mutu, eza savoir mutu azo réfléchir azo ba comment ko résoudre ba problème. Mais ngai na kata yango na nzela, alors ezaka soué nanga te. Je voulais étudier na kolisa ba diplôme nanga. Lelo toloba, je suis orphelin de père et de mère. Naza na papa te, naza na maman te. Tant on a kata classe, papa zalaka en vie, maman pas zalaka. Mais bazalaka na ba moyen te. Baina posa batangisa mwana bon bazaki na ngote. Lelo bazate que leurs âmes epima na kimia, mais nazana baleki na koma la papa. Souci na rappelle les ali que à part succès nde botala nga na ba théâtre, ils appellent que na kolisa mutu nanga. Pourquoi pas n'assumer ma responsabilité mususu? Travailler aussi quelque part d'une manière que de gagner l'argent pour que na bokola baleki to bandeko nanga. Mais classe katana. Maman wana otozo finga, otozo mabe pona ye. Maman Olive Lembe Kabila. Na repo ko senga eto na kute na ye. Na bise maman, sombelanga parcelle. Maman, sombelanga voiture. Maman, salaboy. D'autre part, la prophétesse, excusez-moi de le dire. On dirait maman, Nzambe a sala makampo na ye, aeba makampo même avant le balikambu. Je sais que on a parce que je dis maintenant, je crois que maman a connaissance dango. Alo balikambu, oyo lingoloba. MC Bicho que tu veux dire ça. Lingoloba boy. Ngana luka maman te, maman apprécianga étant lokola bandeko nyoso parce que ya kabola raté. Aza maman bana nyoso. Ayebi sanga na yebi que ozana ba difficulté. Tu as des problèmes. Mozan eloko moko isa ko pasi na motema. Nena lobabi nanga non. Ozana souci à classe. Mami senge bimanga. Na bisi oui maman. Au kata classe na bi oui maman. Alobi ngai nazo sunga yo étant ta mère. Lokola maman na yo. Nazo zongisa yo na kilasi. Si je vous parle comme ça, tant on a bête répété au lieu que nazo continuer licence nanga, nazo continuer d'études nanga, et ça à cause ya maman wana. Parce que maman Olive a zongi sanga classe. Peut-être bandeko bayi baraté. Je n'arrive pas pour la télévision plus vite que bota la maman salinga boy. Mais bolinga sunga ndenge nini. Pour mutu akufia otanga sous classité. Classe les APK te pona koloba que na suka nde balobaka que bazotanga biographie ya mutu babi azaki licencié azaki boy valeur nango yango wana te. Mais valeur nango ezali tango zotanga classe ezo sunga yo pour que soko za na libota, soko za na makambo sa ba responsabilité o assumer yango par rapport à l'étude au sala et mes maillots peut-être dans mon sala. Mais c'est ça que je fais. Nazo sala théâtre, mais j'étudie pour qu'un jour, pourquoi pas Pura qu'on m'appelle ministre? Pourquoi pas Pura qu'on m'appelle député? Pourquoi pas Pura qu'on m'appelle l'administration place Mouro? Je sais pas.
Et on a lobby que si kotanga nanga na mono ezolo bijou maman pesanga. Nazolo bango ouvertement. C'est comme ezalo la bijou, c'est comme un bijou maman m'a donné. Ya on a simba kango makasi. Na yebi que Nzambe abatela yo parce que maman osa maman de cœur. Ne condamnons pas les gens na musika. Il faut que poussa na pembini oyeba. Na yebi que ba témoignage est belé. Peut-être so boy mamsou maman sala na ba province partout engelo ba mabongote. Ah. Kokaba pour que batu ba mona kakabeli ba comédien. Topo la kisa batu kende akabaka. Napesi batu bazolo banding on a raison te, napesi bango pe torte. Mais la ligne to réfléchir ensemble. Na touché point kaka ya petite sœur nanga. Je crois que c'est la première fois ngana lo bango comme ça à la télé que les kinanga ba soin na ye nyon ce salama izara activation ya maman. Réfléchissons un peu. Ba soin boyebi bopito na biso ngale ma center asali plus d'un mois asaki un mois je crois na quelques jours à zoba soin na hôpital wana kiné opération 2 opérations graves je vous parle ya lokolo ya loboko les kinanga mona maman na intimité batia caméra pour mon attend maman lobaye que il faut activer ba soin petite sœur ya Piro na intimité. Peut-être ngaïnde lelo nandimina lo bango na télévision. Ce point na batala ye aibi falante, aibi petite sœur nangate. Bon, na fongoli sous point moka muke car na makambo lobi ya ukaba pour batu batala. Ngana kutana na maman. Mais balé ki nanga baby maman te. Topé famille nanga bakutana na maman te. Na muke o maman sunga peut-être pour nanga. Oya pesa ngai na pesa pe bandeko nanga na pesa pe baleki nanga peut-être pe baleki nangai na oyo bazwa ba pesa pe batu mususu to pe famille nangai ba pesa pe batu mususu. Est-ce que na nyoso nezaka diffuser na télévision pour l'axaka que maman akabela ki Pierrot pesi leki na ile ki na pesi oyo pesi oyo. Parlons même na ba chaîne télévisée toloba na yebité na ba acto nyonso na tangi na lobi maman ba témoignage na saliawa que maman sala boy maman est-ce que tout ça t'a dit na pamba balaksara makambo no maman salaka ndenge akabaka na ba province parlons même na ba province apato ba Goma de Beni on parle partout parce que na ba maman yemo tout ça na ba témoignage oh que même télévision yebité ata chaîne moko ba filmate mais maman abimisa batu na bo pito maman a contribué à participer à ba opération maman a faire voyager batou pour ba soigner bango libanda ya mboka de formation je vous dis c'est tellement nombreux je vous dis oh que soki oyoki yango lobi azala motema nini mais ni télévision am saison peut-être bon on a pas initiative plus de maman Olive à Salaki Boy ce sont juste des symboles. Tout ce qui décourager maman ko s'il vous plaît tout ce qui décourager maman parce que ça décourage motazo sala likambo pona motema malamu na ye ndenge nzambe ya sala ye eza nzambe masala motema na ye bongo yo il faut kabaka c'est comme ça elle ne fait pas ça pour montrer aux gens asombelanga pe jette maman sombelanga pe onini boyete mais oyo na pesque exemple ya ma sœur eza plus parce que aujourd'hui maintenant on les leki nanga na kanisa mso na kanisa papa na kanisa maman na mo kanisa sumna leki o la ndinga mais le vivante alors ne décourageons pas notre mère maman Olive Lembe moi je suis votre fils naibi que bat bazol ba mabe pona yo surtout pour nous les comédiens mais maman kolembate pardon toza bana na yo makanisa so malamu zara nango pona biso nyonso kaka pona ngate pona bandeko nyonso ezala même ya presse ezala même ba musicien je parle de tout le monde maman continue et puis koba na makanisi wana kolembate pardon maman ce que lembi et ko pesa pasi et j'ai de messages car batu ba finga kawana il y a des gens batu ba biso la ki sanga kutana maman ta likambo ezabo mais yo no mona na télévision na ba réseaux sociaux azo sala ne car ba écriture pour kala que ça batu c'est que na ebité so ezakanini maman pardon ko landa ndingo na te nous sommes tes enfants oza maman na biso koba na bolamu nzambe
le sambo na ngezala que abatela yo okoma vraiment de balaba okomi kokomoni bakokololo. Pourquoi pas? Parce que naebi que Nzambe a utilisé comme makasi et limbisa ba oyo balaba mabe pona yo. La vie c'est ça. Tout le monde a kolinga ote. Il faut batupe ba ina bazala na bango. Mais oyo eza pona comme activation ko sa bolamu et continuer. Merci maman Olive. Nalingaki na pesa témoignage non pour na maman Olive Lembe. Nalingaki libosona présenter dans ba merci ebele, merci ebele na maman Olive Lembe Kabila. Ce ça na batu vraiment o ba yebité ndenge ni malade ya papa ndenge zalaki parce que bana papa kufi ezamba na libosona leka na internet soit na TV pour na koloba ndenge loba par rapport à ex-première dame maman Olive Lembe o asali na papa na biso donc ndenge la balibosona batu batika na koloba ke non maman Olive Lembe a sungaka batu so batu bakufi non eza bongote na ebité tukutana maman Olive na tanini mais maman Olive Lembe soki na ebisi bino mbongo o maman Olive Lembe afutaki en dehors à caméra je vous dis na critiquer famille te ce qui est vraiment pour na biso moko famille to linga to koka na biso te ngai nde naza boye na banaki malada papa banda papa banai kokonda mama zozo na enda yi makambo na oloba tokenda kosesa papa ba examen belé jusqu'à ce que toko kutana maman Olive Lembe mo ko zo malada papa en charge na makambo ya malada papa liboso pesaka papa mbongo papa akiko se soigner tango toke to sali ba examen ba sali ba endoscopie ba constater que malade à papa eza ya montant moko ebele maman Olivier moko a se décida ki azwa makambo malade à papa en main. Je vous dis nga moko nazaki présente parce que papa tia beli tia kati motema na misu nanga j'étais présente na moni ndenge ni maman Olive azwa ki souci ya papa Dadi di Kambala o atika kibiso. Je vous dis, maman Olive a qui souci mon corps, beaucoup qu'on imagine. Même moi-même, j'étais surprise. Ni maman bane ko benga même na ba docteur. Chaque jour, pour aye ba état de sata papa la tozaki na hôpital na GB. Maman bane ko inga ye ba eza ndenge nini o scanner atini mbongo ma bokene na scanner bokene. Je vous dis, nga mo na zaki etoni na bane ko kam. Maman Olive ngaza bo ndenge nini. Na ye ba kité ataye monte bane ko ya mais quand même bane ko tinda bato bokene bo sala bo baye même à la veille il y a jour oh papa katara monte le 11 février na butu nango mama tindela biso mutu na jeep akotikela biso mbongo la to zaya na ngalema siko na yebite na makambo wana na ko loba ndeti nini lo na ko loba kake botika ko loba ke maman Olive Lembe asungaka bato po soki bato mutakufite ce qui papa nanga zaiki na bomo angaka témoigner na place nanga parce que aza société moi to ke la msete ka ko expliquer bino bato bolanda biso nenga kana yebisa bino tant musu na zoki occasion ko lekate pona pesa message oyo nenga kana yebisa bino ke mama kuta eda biso alinga kutezala en dehors à caméra elle me disait que non beau filmer te beau lobelo roté beau tika jusqu'à ce que d'ailleurs yoka bien non faire voyager à que n'était Europe à que copé ma parce que tani on les kana opération mo ramnen ka maman na ebité na ko ce qui est le romsu ko le ka merci na ebélé ce que zala ki na ngina pesongo na ebité excusez moté moi maman zanango na ebité ce qui est le romsu le ki amour que ezali sous ko le ka amour o bolingo mo bezala ki nanga ina bien ngai mama ya eloko wana mais nanga loba mama za mama ya mo nga na yeba mama Olive te na mona ete lorote mais na bandoto nanga na lota mama Olive na yeba te un jour na ko vana ne pe boy na mona mama mbala moko na vie mais mama ndeto sola na mama pesanga ba conseil moko ezongisanga moto tant mususu batika ko pesanga conseil wana te na fana na mama kaka boye pembeni mais mama pesanga ba conseil moko et pesanga makanisi que non moi si na vie phase araboye donc maman ponanga donc na ko debitela bengi maman ya amour maman ya bolingo maman en tout cas na vie nanga na sikala ko mona maman ya motema malamu lokola maman Olive Lembe te maman Olive en tout cas merci
merci vraiment. Merci, merci maman. Ce que ça merci ezalaki nangaki na pesa yo. Maman comme conseil comme moi na yo. Nakoloba continuer ka monter à bolamu na ozara na un vers bateau parce que nataka be monsieur belé na monaka ndenge songaka bateau na mona une fois fille moko boye na Maroc ba opéra qui na landa be bloko na yo mingi so ba basa ba camarade na ba WhatsApp ba mona na tchara photo maman na ba statut maman ezali kite ke to mosusu na yebaka maman non na monaka na ngai ete na yebaka ete mais na bana kolinga déjà maman na ndenge moko boye maman yebanga telo te mais nga na bana tchai déjà na WhatsApp nanga donc na bana mona maman zanga na bolingo moko boye j'ai pensé même pas que un jour maman ko peut ko assister biso qui azana biso aza biso le quoi bana na ye donc to sentir te que to sentir te que donc to abandonné quoi non abana donc eza dadi papa dadi abana zombora maman livre le loté na mona kutu ba msuba kenda ba Dubai ba kenda ba ya kenda te mais azoba mbongo ba monta ko ngoma na lobate parce que j'ai mangambeleka parce que papa ngazaki enfant chéri na ye papa nyo se mna ko leka papa no beti danga ba masolo so ba kiki nga kati dati excusez parce que non tout c'est to uti nga kata mama pesi biso temps dati tala mama bengisaki biso donc mbonga maman livre nga na bani ko liango kutu to mona na te mbonga maman livre papa so mbongo ya yepsa ngata mbongo ya kibota même si bambonga bandako même tozonga na maboka maman livre et ça coûte qu'avant papa bana malade coûte même pas maman livre coûte bana ko se suicider abi ce qui dadi le baki malade né avant ingeke zande musu azaki na souci na bana ko s'inquiéter pourquoi pas dada le baki malade né avant même jour papa bakenda ke kinga kati ya suka na même na ba image mama Vanessa ya tuna ba dadi okondi we pona nini mama yebisa papa dadi courage okozonga la santé na yo ngamona sima kamno mais auparavant yeba kité mais on rassurer biso que maman livre abana osunga dadi te poison maladie non maman no sunga papa na bani na ko bela te wana kutu kala papa no bela